Regardez ce qui va se passer ici. Bonjour. Oui, tapo na yo. To koiko bana na kombo na yo. Mardoché Boussamba, 28 ans. Merci. Ozana âge nini. 28 ans. Et puis na vie au sala nini. Mais chauffeur. OK. Na temps libre na yo. O pasango ko sa makam nini. Après Moussala, église, sport. C'est tout. OK. Tango sikoyo ozo solola na mwasi bozo yebana, ba qualité nini yo lingaka kokute pa na ye. Il y a le bosso à fouiller Banzambé. Zambé. Respect. Et bon kasi ba défaut. Ba fia matalana o ni reska zabaye bayinda za ninga bongote. C'est tout. OK, merci. To kende pa ba fi o ba pasulu ya ballon na bango, ona tozwa ba raison, soko ko landanga abwe. Kombo na yo âge et puis raison au pasulu ballon. Kombo nanga Daphné naza na 21 ans. Na pasoli ballon nanga po kotali boye a bel homme a kitoko penza. Sauf que mi bali o bazana ba locks avec moi et simba kate. Banda le otilobi. Et puis, métier chauffeur un homme habité. Mais la plupart ba chauffeur boa ba vrai ndumba. Ngasko na zazu a makasi. Na linga te jonanga oke moi libanda et simba te banda le otilobi yango pono éviter libaku ba soli ballon. Merci. Azaba jara ba solingaka. Elongi ça va. Mais taille. Y était. Ta esali nini. Lingi ote. Oh. Amouké. To linga. Là amouké, soit moi ça mouké simba. Mouké nangeza bien makasi papa. Leka. Merci. Toko zo kombo na yo âge et puis raison au pasuli ballon. Comme on a Nerija Naza na 23 ans, na passe le ballon parce que aussi koloba alinga basa mikete, on a zamuke, azamulai loko ngai. Donc na aspect physique, il n'a qui marche nango et azo lenga. C'est comme si a confiance na yete, azape la douceur mo ben na moni là. Donc simbate par rapport à bon. Merci. Azaba jara baso lingaka. Yete. Poni yete. Amouké. Ne longi. Yete. OK. Merci. To pusana boy. To koki ko zo kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon. Kombo na Amanda naza 24 ans. Pona vuma bagu ya mibali na lingaka. Iza yete. Na ngamba za vuma trop mesté. Aza muke makasi. Bongo vuma ya ndinga ngade. Merci. Azali bajara baso lingaka. Ayete. Poni yete. Akati wasuki buati batensi bu. Il est look na lingaka. Mais maman biso lingate, moi c'est maman bino, o mata maman bino. Et simbate. Yete. Merci. To pusana boy. To koiko za kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon na yo. Raissa, naza na 20 ans. Azambuke naza mukie, alinga basa mikiete. Moi je kiffe pas le gars mikie. Voilà. Un peu ça mais côté à ça là ka chauffeur, on peut pas dénigrer une personne koloba pourquoi exemple ça naï. Je peux pas venir dans le bac. Non, on a un chauffeur T. On sait pas l'avenir, on sait pas qu'est-ce qui attend. Bah ça n'est bien mais naza qui osa qui ekosimbati. Merci. Et bon kasi pona yo. Azaba go lingaka. Yemo rappelé ces réponses té. Ati. Namula ibo mukiebo yete. Donc ça ba anima chombe. Ngani amoza munene musunife mama spina est-ce que puis c'est tondi. Visage pesa bien. Là ninga bon pour ngalinga trop de calme. So visage bien, je suis belle monsieur. Wana yumoko. Ngaite. OK. Merci. Toi ko za kombo na yo, âge na raison pas sur le ballon. Kombo nanga Rima naza na 22 ans. Kokota na na sepelani vraiment. Il est beau et tout. Ndeka la linga kama mlai mukika ndetsinga c'est bon. Mais eloko na pas sur le ballon, tant que bando tuni ba question, façon na répondre na yebe déjà que ayi ko finga basi. On a pas sur le ballon. Voilà. Merci. Et bon kasi pona yo. Azali ba gu ya basi yo sepela na bango. Yete. Wani yete. Amuki longipe et c'est pas si maté. Merci. To koki ko zo kombo na yo, âge na raison pas soli. Kombo na Judith na 24 ans. Na pasoli ballon po ala kunanga ti ngamba mikete. Puis ko kata suki na arne wana et pas na biso vraiment logique ya makasi et lekate. Merci. Aza ba gu ya basolingaka.
Mwasa yeno esika bona maputa mwa teke naza femme africaine simba te fona manifester ki femme ngali soki yalinga basi balataka trop sexy ndeti biso na carré na nga na ndambo na biso eleka te donc tema naza femme fona se manifester okola femme sexy te molati bien en plus naza mama beauté na elateli na ye na suki na arni donc ngalinga mbala masi moke boye na mbeti biso nyonso bamiketo okweya te sobi na elamba okosi te na bi elamba te na bi mokie ngalingaka mobali ya masi yo oza mokie bebe donc oleka te kare opa mama biso obwakelo mai Chérie, olati na yo bien. Toke na biso boye, tokende boye. Kombo na yo, âge na raison opasoli ballon. Kombo na nga Rit, na na 25 ans d'âge. Na pasoli ballon na nga po amabe te so mpe ndeni te. Soki fami na nga so nga alingi mobali moto akoimpose nga aza te mpo nzoto na nga. Siko na pasoli ballon parce que a chauffeur de de a mokie nakoka na nga te. Nakoka vraimen te. Chauffeur ba vrai bandumba. Merci. Et bon, oye, soka leki na nzela na yo. nga mona ebeleni ya koti ya mi cheki chauffeur mnyosa abo yango nga mona yebaki me nakoboya mosala Chauffeur nde bazala naboyaki lobi nakoboya mosala nga te me kotanga mpe moto akonima na chauffeur te moto aboya nde me nakoboya mosala na nga te Aza baguno? na tai mwa elongi kete me tai mwa sava me elongi kete Merci. Toleka boye, kombo na yo, âge na yo, na raison opasoli ballon. Kombo na nga Pati, na 21 ans, na pasoli ballon parce que aza mokie. Et na linga mbala mokie te, moi masque, bras et tout. Mais aza ni mabite. Merci. Raissa, aza mutoko eko zwa mwa lisolo na ye? na ye passable tellement pasoli ballon visage ça va street pena ça va lati bien Merci. tellement pasoli ballon Merci. Kombo na yo, âge na raison opasoli ballon. Kombo na nga Vivienne, naza na 22 ans. Eloko na pasoli ballon eza mpona corpulence na ye. Mama wana nga na ye eza nini? Aza mokie. Okay. Oui, aza mokie et puis nayebi te soki akomi na mwasi mosusu akoki koimpose kata suki wana suki pe ça ne marche pas mais corpulence na ye edérange nga aza mokie makasi. Merci. Est-ce que soki mwasi alobi okata suki eza mpe eloko okoki kosala mpo na ye? te nga mpe na nature nasala eloko motema na nga ndenge esala nakosa mpona motu te soki esala eloko te mpo ande biso baafricain to africain na congo de eza bongo omona pasteur en états-unis ya lok so te mais wana eza bango eza bacritère na bango oui te me eza tellement yo nde olobi bongo mpona yo eza bongo mpona ngai naninga style aza baguno elongi bien mais taille otali ngai bien nga naza ndenge nini na baluka ti yo te sikoyo merci naninga apela lipende mpe metondi pena kombo na yo âge na raison pasoli ballon. Kombo na nga Monica, naza na 23 ans. Na pasoli ballon parce que yaza mokie nga pe aza mokie so mpepe me mabiso mbale. Aza baguno? Nzambi. Mama nga mo mobali mpe na street na leki na bango na street nga mobali nono oseti ke donc le baza bajare basolingaka te nga ti nga pe te parce que mopepe emema ye bapenga. ok merci tozonga boye kasi ela bon malheureusement mpo na yo babalo nyonso tu bapasoli yango mais nalingi nasenga merci na ndenge oye na émission na biso lelo soki nakozwa micro na yo et puis les filles tobetela ye maboko merci.